ça va au Sumba. Bah, la service, on peut ça dans le Sumba. On peut azui ban génie qui n'est notre colombo na makina ko. Bah, ça place wana. Bah, tu peux balakate. Au balakate, on a pour ça buzzer salama. On a pour ça comme on est temps, maman ba yo kayo. Soit vie réalité là yo, bande ko vivre dans bano yela biso. Yenda kuta bonne, kalamba. Et comment on va caler? Pourquoi? Bon, on va ça divorcer. Oh, bien bon, on est baza, on est bandé là, on est bon, on est Bonjour, très heureuse de vous retrouver dans la vérité universelle. Là, il y a une chose qui m'a dit que c'est de l'Afrique et c'est dans la information de ces affaires et réelle, analyse bien, analyse propre. Ah, on dit qu'ils n'ont rien que la vérité. Je passe derrière la caméra, je dis bonjour à mon caméraman. Le caméraman a un caméraman a un complexe. Ça, là, comme ça, je dis bonjour à mon papa, à mon boss, maître John, et ma maman Micheline. Je dis bonjour à toi, Francis Aman. Souhaite bon. Je dis bonjour à toi, je dis bonjour à toi, Rick Omo, par rapport à Taïla Patron, Tania Amina, le cœur de quelqu'un. Donc, il fait qu'à porter monnaie magique et pour ça, euro. Je dis bonjour à toi, Tracy Kupamba de Paris, moi, ça fait même moi, ça. Bonjour encore une fois, on a abonné, fidèle, mais ça fait on a parlé à vous, pour s'abonner à Balobi Awa, que la vérité. Dans l'émission, l'autre, on a moi analyse à propos de Mike Kalambay, Peniel de connexion, Peniel Makabozo, Koleka. Et ça, pour Mata, tout le monde qui se combo et Mamoulo, et puis la case, voilà. Il y a un moment où on a un la plateau, le long, il y a un ma vie, poste, moi, c'est une jambe, son gain belly, va mettre la côté de Robeka, les aranis, donc, pour la parce que produit ça est produit que c'est l'eau ça c'est bon tu vois produit déjà ton beurre comme parents déjà ils ont le quoi coyer bah ils ont le quoi avec donc moi dans un état bon ana ba ni comme Kalambay azaba ba ni ba cousin mai Kalambay ah no ba papa ba mai Kalambay donc on le kateka et les kaka na télévision même ceux qui sont dans la famille na ba donc comme ça que le rôle la TV et comme le quoi ba système le quoi ba ma poke non ba ma poke ou de changer comment ba nding que les autres comment ma poke était pas oui on t'a ma poke était les hommes vraiment et être dans ça dans le pied tu vois et ça que au 24 abonnés qui na TV au 24 ba non pourtant na kati ya parce que peine azaba ni ko ya maika na no ba mama na bango parce que baza ko makamu te parce que moi c'est officiellement l'état aye babala na teke o biso ni ba to ke kaka boto ba tsa yesu non parce que la mariage ba kuta le famille là et kuta na ba solo là et ba yeba le leçon mon instant 50 est-ce que na TV est-ce que ils ont obligé total la muka ba que ils ont obligé bisa ka bolu mo to ko nous a bolu et que tel non muka na famille ya mobali boso na manger na bosi bisa na ngo soki moni kuna solution malamu te ba peso réponse à malamu te là et que on les kata maman elle sungi mais ça veut dire que pour non le l'équipe oyo banda pa na biso donc mais il y a le que Mike Kalambay a ça que na bana te mais côté kuna pe tokinga bana kuna ba pique Mike Kalambay azala ki kuna ni ba peine et dernier la biso qui peut monter sur ba pour faire Mike Kalambay et ça va peine maman peu importe que vous êtes responsable moi na et le problème ça juste oui les lots au zona chéri na yo balani oui balani comme mariage que pour votre le lot so mon appeli et simbi so mon tata ça responsable soit on a benga mon grand frère na benga mon petit frère na to solo la on dans le famille tellement na yemo rosa na irresponsable mais to ba parents ba ko benge ba talisie on est dans makila na ye on a dans mon na ye MC c'est vraiment on est responsable parce que ba biloko ça fait Mike Kalambay to yo comme ça sur bango peigner
kasi bango pene eza ba numéro compte bancaire na ye nyonso to pene eza boye comment faisons za banda kala ki makamba ki responsabilité ka lelo nde ba boye ki responsable mec non nde bingo mi balé boye non je vois moi je suis désolé OK ma pépine nde bozalaka comment na betel nde bokola comment na betel bon boye baka comment ikala ba est-ce que comment na ke pas ikala ba ndeka de kana tv bozaka face mususu après caméra ba za rappel na face mususu non na elo mona lo baké oyebi tala to tikala biso makambo beke mo ba ndeki mona baloba fumba neglijaka makila na bango te nayebisa yo omona tata mwa moloba koki 60 abotana chef mwe 14 ovo na ka je me suis toujours akotala mwana e makila na ye moloba tika makila na ye je te dis Joyce vrai mulube ayebelo ko moloba tika makila na ye moloba ta pota ki soki na mwana musala tellement kaka makila eza ya ye Joyce ayene na ndako likolo esangana ekite ezali ofanisa mwana na ndako yango mpona momolo oyo baloba baza dictature oyo baloba balinga bakoimpose non parce que eza mwana na ye akolinga te non lokwa biso tu vois biso bakama tozamo balizike moko boye oye parce que fona convaincre mutu fona sabe mulu bana etali ete tellement ezaka makila na oya na ndako wana toma na ndako na yo moso kosala nyonso to kosala oluka mpe tokangela olese mosaki osuka kanga okita oui eza makila na ye mec ambe akoza responsable parce que babandaki matanga oyebi afa babala elo nosuka afa babalana mutu moko atema mokulu tokutana leo molo meseli mbonga mariage non nokutana na ntongo mamona poko na ye biso tu peux ekomindele ndo bakoma kofuka nono eza bongo te batika mwa tata mwa intime wana batika te bazosolola to tu déjà ocomprendre onzima ti bokoma na mariage c'est sûr azalaki d'accord fie motu ya église ntongo wana ezaka temple nzambe ntongo oya wana oya na bandenge na ye oya te aye aza frère c'est tout après nzambe nesalaka ke efi na ye wana etali ye makambo na nzambe boye tu vois wana eza makambo na ye moko eza vie réelle eza baréalité na ye nga na omoni kabu na oyo namoni frère bonjour frère maïkamba bonjour frère nani bonjour frère Joyce yango tokutana ko Joyce osimbani okofuna buto kata no mini nga na oyeba ndeni esi nga lalandaka te emso omona Joyce amaskara bakuka na mikro amaskara bakuka na mikro mais ndoka nde soko misero e Joyce azalaka pe mosala mosu yana amata bwakende bazonga wana eza vie privé lekoza irresponsable ezelongo ngani kama penyeli ya koleka nango na tele wana naza ndako ya kokomona famille ya maika na ngai wana bandeko maika en plus pe penyeli wana aza mpe na bandeko na ye est ce que malade yango eza ndenge nini malade yango eza nini oyo ekute combien malade yango malade yango ekute combien oyo moto akokozwa traitement te oyo moto akokozwa soin te yo malade yango ekute combien ekute banaira oyo ekute balivre kombo mosusu kisi ezaka livre metasi mbo balianga bango dolar oyo ebisama malade yango ekute combien wana Joyce tosalamaka na basentiment te toloba makambo eza réalité babiteke fo koleta biteke na likambo eza normal tovanda tozaka bafani ke tema naza mwasi nayebi ke tema emafi naza mwasi elo ekomeli mwasi te memi mpe ekomelanga te ekokomela mwasi te ekomelanga te mais nakoyeba ndenge nini oyo nakosala mpo ekoma boye te parce que bazalaki bamakambo te babalani officiellement babalana basala mariage boye basala coutumièrement bayebani bafamille babenga le deux famille bavanda soki ezosimba te banongo likambo mona ezosimba te so peseki bateka lopango mpona mwana bateki lopango mpona mwana meke eza lopango na ye so mbongo kopesa eza te akotika teka mpona mwana eza makila na ye Joyce mabiko si tozokoba kaka na kati ya émission na biso komona esi na kati ya makambo ya frère maika na bai mwa moloko na kati mwa moloko nde abengaka penyel mpona kosala dabord direct koza basalaka wana penyel apisaka baverité oyo bavideo liboso nde maika na bai abandaka kobeta ye ezalaki mwa moloko na oyo tomoni mwa moloko aye liso mpona maboko omona dabord ndongo bandaka komona mwa moloko na lelo nde komba mwa moloko non nga komona mwa moloko nga mwa moloko nabe azali moto mapoke wana ebengala moto mapoke ye mwa kosekisasekisa na ye kobalola lingala na ye tengama wana nga mona aza désolé parce que nayebi ke balungu bazango na somisolo alo bazala bao bakishishi wana te ezanga motu na makambo wana eza babeuze wana babeuze ya mozoba wana eza bavie privé ya bato na likambo bongo aza ndeko na yo ya mwasi aza ndeko na mobali pesa conseil pourtant oleka boyo bando oyemba motu parce que moto bando oloba badi porte quoi yo oleko bando osala yango baanalyse Joyce wana eza bien te oleko bando osala yango babeuze na likambo mona aza malade tu vois totala makambo tokozwa babeuze tokozwa beuze obi mpe biso enfant na ekota nango mai wi finga nango ngai mavi alataka bazosala boyembe mpe baekota mai bakozwa beuze te ke mama nanga aza malade na cas grave mabozwa beuze na malade ya mama nanga Joyce wana oza désolé noza désolé na olingo pete est ce que kozwa beuze ya malade ya mwana azobela soit disant mwana aza gravement malade yo leka nango mpo komosela lokwa beuze mpo batala bino après ça va kotala bino so batali bino mpo esuka wapi etikaka batelefone omo otia na bastati apo totie na bastati elongoli maikala mbe kombo na ye akoma kombo na ye bakomisa na José obe bakomisa na ye
azalaka kombo na ye bato mosusu nde baza boye oye bato mosusu nazali omo boye moïse nde ayamba je crois sinzaka page na émission moko boye abi aka page ngani naza boye bamafinga bakritike ebiki esalanga so eloko te mpo modele na vingama nayebi sio nakoma so nayoki mafinga mosusu olie nasilika na seki nanga eloko bamaikaka asali na direct na ye mpona koloba te asengi na mwa moloko atika vi na ye tomoni kaka na kati ya makambo tesokola mwa moloko abengaka uvet kalongo mpona kotonga pendant 5 heures 10 heures mpona kotonga frère taleur kotonga ye na mami d'achet aza ex mosi nde basala déjà divorce abiye moko alobi 5 ans yango oyo me mwa moloko akenda kotonga lelo ekombatona mwa moloko soki bapozana tozala na mwa to balola langue mwa muso tozala na mwa respect wana wana eza vie privée est ce que lelo est ce que koki lisolo ya kale na mami d'achet est ce que toya bato ezala non impact ezala non impact parce que eza vie privée na bango eyebi bon to balingana moto alingisa bango azala te to baboyena motu mpo koboyisa bango azala te to bakozongana o mpo kozongisa bango aza te kalebe 15 jours aleka lobo makambo mwasi na ye mwasi ni 15 jours aleka lobo makambo ya mobali na ye 15 jours ka bato ekoyakane babaloba ezalaka te pourquoi lelo bato mo baboyena bango pendant 5 ans donc 5 ans mo boyoti oleka basala bango déjà badivorce na bango lelo bozwa vie privée ya motu bointalango silo to moto na bana na ye aza bana ye ya miki aza bagarçon na ye biloko to bozoloba bongo bika bilolo internet ekoma bavitese internet ekoma bavitese mwana fona internet atata makamne mosu atata bamine na ye mwana instagram atamwa ketch na ye atimwa bi asomaki na ye na mwa maison na ye aposte akota boye ayoka papa regarde esta yo moko en plus on so bien open tout tanti comment ezala kuna yo mamoko so igeti so eloni boye to babengaka so be tanti atala bozalaki bio bando olia na papa na ye lelo komobimisa makambo oyo ezalaki na kati ya ndako na bango mwana abeta lisolo ya ndako amwana mabe oyo biso bakomo tobenga mwana litebi mwana litebi mwana bilakeli comment fait-il likambo eza na ndako obimisa yango libanda est ce que toza importe toyeba est ce que lelo elongo na mama ekalabai ekoma bakale pourquoi boni baza badivorce obie bango nde baza bango nde babande eloko bango obie bango nde basuxe biloko bango divorce non moto osa vi na ye tukebana osa vi na ye la chate osa vi na ye mondo mpasi aluka badistraction mwana mosusu abeta masolo na ye moko ye tellement mona eza importe oyo obeta bavie eza be abibeta vi na ye mona tv aleki asa baduraki na ye asa bapesa vi na ye moko so na mposa besoin dobeta bavi na ye ake apesi vi ya famille na bango akomosa batie réalité ekoti ape mbongo atie mpe mama maleo wana ekoti mbongo efula ye olio bana oleka kosala bakisongisongi bachantage ya bakombo ya bato ça c'est pas bien ok ça c'est pas bien mavi kosilia yo moko tozomona vraiment makambo nyonso etolekake vimo babadoba na star wana soki bakoti na kati ya ndaku amonike makambo bandomona libanda azomona kosuti badivorce komi eleki na tv lelo komona mpe bastar na bele tellement ke bango mpe bakoma bajournaliste baya na bango na ngambu na biso nyonso ezoleka ezosala na bango nde ndako otaka pena youtube hotel bavia bastar esanga bien te parce que poni oyebi oyeba biloko totala misusu bateye réalité on totala o bainani bakendani banini mingi ya mosusu donokaka enongo kaka barigole pardon ezonka barigole eza bavi réalité na bango babetaka masolo mosusu baosapi makambo mosusu po motu moko toza vine intale vine so eza mpona bongo batia siko basumbaka batia siko baoke kosumba balakisa biso kotina kosa banzi kosumba obi azwi bangeniki nde nauti kolongola makila boye batia place wana batia place wana tellement ezalaka bongo te basala yango te pourquoi batiaka ya kolia batia sombika ya ketch batia sombi asali kabelo asali boye non wana eza bavi prive na bango babetaka ngo te mais siko oyo biso olingi wi olingi yo molingi olibala star yo molingi bayeba yo olingi bayoka yo ye peni alva bayema ya kalamba ayoke de réputation kalamba yazala elongi bozaki nde ya sika ntango andimaki sika andimaki abaki nonga nazanganga mwasi na kosukisa ye sikoyo osukisa motongo yo komoninga basukisa yo non totika babiloko wana ok mavi moko oseni nokokopesa penye place avanda mama yoka ata babike ye ayokaka ne bateye conseil eyoka ekotaka te me nini okokopesa ta penye nanga nanga conseil nakokopesa ete me nakoloba nde nakopesa conseil te mpo yayoka te yayoka pa me mokolo ezali oyoka eyoka pa te mokolo ezali oyoka nga conseil nakokopesa nakoloba na ye mama eluka famille ya mobali na yo po libala papa na mwana ekabwanaka te esilaka te neti na mimizo kotanga na su bakombo tomoni ke malede ye okomi okoma otangana
ndeko comment otanga na seke libalo ekabona te luka famille papa moi nous sommes papa moi tellement c'est nini je reçois moni au la présence de luka bandeko na ye so pas bandeko na ko te utiliser ta bandeko famille na yo ba ya ba luka bango bozwa compromis bozwa solution makambo sila et pourtant on les comme on ça bébé c'est pas pour ça na ba 50 après 50 après 20 ans bon bête la biso souni bolo banini. Je suis désolée vraiment. Ok, ma vie, question que je fais dans le frère Mike a tendu au benga Péniel, avec qui Péniel plus de 2 fois Péniel, il y a un Péniel dans le but quand tu appelles la frère Mike Instagram. Est-ce que c'est vraiment important? Mon docteur, mon avocat qui met à la Péniel. Italien benga ya za yo papa ya yo kana ya sala ni so pas benga ke so ko benga ka mba so oblige o benga ke tina suba o so ta bana na ye bazana kati ya ya bano na ka appel est-ce que appel ngo za lo kwa o se la ba ke su ta page papa moi na ya bengi muto aboti so bana muto ke so maternité muto apeso valer lo ba ko bengo madame Peignet mama Peignet lo pe ko mo etangama ato za divorce so batali na pou ko mo etangama abala ki to le ki bomba divorce a bando benga tina suba. On est sur le côté que je vois. Et vous avez bien gâté. Voilà les bananes. Soyez pas sans tabac naïe. Soyez pas les combats naïe. Vous travaillez au polo. Ok, ma vie. Comment que le soir madame peut photoshooter ni le coco fait sa conseil moi mon loco yo pour ta qui n'a pas de là pour ta pour la première. Té, na ta mama monte. Comment ça ma pote? Té, on m'a fait la masse ma pote que t'es Dieu. C'est ma pote. Na ta pour la banane que n'a pas de ça. Eh, que se comprendre que tu n'as pas vu que c'est ngana web sama muloko solution ngini yaite yete maza ba bese ma muloko yo mopo balakate o balakate pour ça posa bese salama on a posa ko mona itanga maba yoka yo zwa vi réalité na yo bande ko vivre ndoko bano yela biso yenda kuta bonne yo po kuta no pe bonheur to kuta mobile ni so sala ndenge moko basi ni so tunde basala ndenge moko moi ça ko changer mais mibali so sala ndenge moko tellement yo po sala ma boke yo pe tellement za ndoko libala zwa livi na yo ndoko libala na yo mamuloko yela biso to yo ka to tamba Instagram to tamba YouTube to yo ka bisu bye. OK, nous sommes déjà à la fin de cette émission. On va le nom na mbela kibino ma vie post mo sin chambe so kembeli ya za kaka ata na internet amona na lisute. Ata na internet ma vie amona na lisute mais le logo amona sali toute ma vie. Internet amona na télé. Il y a beaucoup ça va pas de ça fait numéro contact ba plus ba na non la sala ngana expliquer aussi expliquer na sala ngana sala moko bima pa yo bika par exemple mbote mo bidele mo potable mo bimisa mo zia yo ekaka mbote na ngana vient na Serge Kadilu Star Play ya do vient na ba bi fondation Serge Kadilu na kapela Canadien mo yo kate mambe ba pour la biso banzela to yo kate Niclette Cosmo Samulai ba gros bisous ben il est katanga mon la tante na wa bi mo na poto do e fi mo bo sa Belgique et me skaza ba bisous et les mal kapina ma maman chérie elle m'a dit privé maître voilà le baté pas non le baté tant j'ai mis dans mon poussé yo bongo pe Joyce ba mbote no belé plus 248 une chaîne code mboka ka ndezala 84 084 56 62 plus 243 84 13 084 56 62. OK, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Merci de venir pour ça pour la Hollande émission c'est ça toujours quand après la ma vie quand moi qui nous avait journaliste et malobi Nicolas Boyene Moussala moi je ne moi comme mais depuis que on s'en allait merci beaucoup à mon caméraman Feli. Merci à toi mon caméraman Feli Mobala Moulayi et malobi caméraman a terminé le temps Moulayi Wanati. Merci à toi Feli, merci à mon boss maître John Monté, ma maman Micheline, merci à mon superviseur Papi Yoko Moliko qui sont merci à toi. Merci à toi Kitana la Razia, merci à toi Malobi par rapport à taille la patronne qui se produit dormi Pékin à part de ma petite quand la maman de la ligne de Barfine Noire, Amina Tania Poussé, Babi moi sa chère. Merci à toi Président Papa de Paris, moi ça fait moi ça tient. Merci la